moi na banda ko sala na banda ko débrouiller côté ka moi na kina salon de coiffure mais en même temps bayibainga biloko wana nyonso. C'est vrai. Bayibainga biloko nyonso salon ekangama minute nde naza boye naza na elo moko te na osala. Okay. Attention, hein. Bomoni affiche wana nga mo wa point na caméra pembeni wana bozomona na affiche wana na timi affiche na bomona ngo ndenge ezali na boko contacter beka bo ça jamais déci mama Emilia bayebi ba mama Jetu mama Noël Manza mama Anne Marie Brigitte Manza ba mama Nathalie Sombo mama Sylvie qu'on a parlé par mama chérie ba mon compte la baronne ba pesi beka confiance ba na fils ba mi a temo ba molinga mi pesi beka confiance ba jamais déci boza teme bilo pesa confiance boza jamais déci mama patience mvanga Sylvie yaka Sylvie nana tonya wana posa bolingo bamerike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane bamababa tata bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel. Bouboukanati boya ebele ngaja nasila s'abonner. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso Sylvie Lukeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV boya s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner boya ebele. Boya hésiter te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya s'abonner YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo pe makambo. Oui, très cher internet mbote na bino de partout bozuli bako kolanda émission na bino ya Sylvie Lukeba bolingo handicapé. Et ça là c'est un réel plaisir sur moni Bellon ya bino mwana beka Bellon quoi là ma beka triple option. Et pourquoi ba benga nga beka triple option parce que vous savez très bien que beka est à la fois caméraman, beka est à la fois réalisateur, beka est à la fois monteur, beka est à la fois chroniqueur. Bon mituna tozala pe tozala commune ya Kalamu. Tozala na commune ya Kalamu tosa nini awa. Beka soka ya mela bino toujours émission mo ya bien belema kitoko. Et tozala émission moko un peu moins spéciale parce que to benga na kombo ya Elubu. Tant on a déjà Elubu pour comprendre Elubu eza nini. Na senga na bino elo mono ya mutuya bo s'abonner massivement la chaîne na biso Sylvie Lukeba bolingo handicapé. Na ba chef maman nga Sylvie c'est une personne vivant avec handicap. Musapi moko et sokola kelongité. Moi Sylvie c'est une personne vivant avec handicap. Alors toujours na posa ba soutien na bino, ba soutien na bino ya lokola mais c'est la BD donné qui simbila papa tika mama po anene. Zongela ko soutenir mama ko sala bien. Maman Emilia, maman Emilia na Canada, wana maman chérie, wana na mona deuxième maman. Maman na nga biologique abotinga ma bébé après maman Emilia. Déjà bongo vraiment. Bambo tezanga te na groupe de soutien maman Sylvie Lukeba bolingo handicapé et les amis de maman Sylvie Lukeba
bosutena toujours maman nanga ezala bien, maman Claudine Louyeye, maman Willy Kabamba, boza maman Jetou, maman Brigitte Mbanza, maman Anne-Marie Mbanza, papi le chancelier, wana maman papa propre, papi le chancelier. Donc vous êtes tellement nombreux, tu es koluka ndeko na biso comme Natacha. Natacha c'est une personne vivant avec handicap. Tout ça est déjà émission une fois. Tout ça là émission une fois. Mon année émission se déroule en tout cas beaucoup ba se pela nango ba photo zonga. Mais bino boyebi maman a raté. Tout ça a toujours ba soutien na bino. Mo savons ce que l'on était bo soutenir maman na biso. Papa King bambote no place Papa King eza yo mwana Belon Kolama peut-être au mituna eza Beka mingo we bana komba ingénieur Beka parce que je suis chez Mokonzi étant qu'ingénieur Beka mais ici je suis étant que chroniqueur caméraman moi-même monteur merci mon petit frère propre Manassé qui est derrière la caméra et nous tous biso bilili bon mon toi derrière mai bon maman rivière Kalamu toi mana Kalamu awa dans des grammes Natacha avant na commune Kalamu na quartier Yolo parce que nous savons bien que Kalamu eza commune monene un peu vaste eza ba quartier Yolo Kauka Matonge Kimbangu. Ils ont tellement ébélé, mais non, boyebi. Bon soutenir maman Sylvie, Damaris petit c'est propre. Bon soutenir maman Sylvie Lukeba, na beta ratolo bon soutenir maman parce que mon a que même si handicapé quand tu as le comme mandoko avant. Pourquoi? Parce que maman, yemo gazo ko soutenir. Soutien bien de ça là que maman a ça quelque chose pour ça boy. Puis dans 5 na bino ya bino moi na belon ko amazon na plateforme même complet, Studio Beka. Studio Beka nous faisons tout à la fois. Nous faisons tout, vous avez vos manifestations du bande Mboka. Vous avez fait des mariages, fait des collations, fait d'anniversaire, bah day, bah retrait des day, vous avez la chaîne YouTube bloqué belé. Vous contactez biso pour que ça jamais décide. Na bonne émission sur handicapé, biso slogan sur l'année vivre avec handicap. Pourquoi vivre avec handicap? Parce que la personne en question au hasard déjà chaîne au hasard une personne vivant avec handicap. Tout ça la mingi ba émission handicapé, tout ça émission parce que ça vient na bande ba venir na kam. Parce que nous savons très bien que les handicapés sont parfois méprisés dans la société. Les handicapés, par exemple, moi, considération, tu n'as pas biso. Alors, biso, nous avons ça, tu valoriser un peu moi, qui est handicapé. Handicapé, c'est une personne normale comme toi et moi. Un handicap, je l'ai toujours dit, un handicap, ça peut être peut-être l'icolo, peut-être l'iboko, mais ça, ce n'est pas un vrai handicap. Un vrai handicap, c'est celui qui est dépourvu de ses mentalités. C'est celui qui n'arrive même pas à réfléchir. Problème moral, c'est celui d'un handicapé. Yon de Kolanda biso. Aux gens des fois l'icolo, aux gens des fois l'iboko, aux gens peut-être un boss, kunki, aux gens peut-être des chefs, aux gens dundu. Ok, l'on se pour un inde wanangai. Tu es une personne normale comme d'autres personnes. Nous le savons bien que Père Sonan, papa au Texas, il était une personne avec handicap. Asalani na mokili. Père Sonan Martin Kanda, c'était une personne avec handicap. Vous m'avez asali. Yo handicapé, tika koka soni de wanangai. Aux handicapés certes, handicap na loboko na l'icolo, mais tu es une personne normale comme d'autres personnes. Tu peux faire tout ce que les gens peuvent faire dans la vie. Toza awa toyo luka to tunana nonde kona biso moni ke to na rivière Kalamu na komina Kalamu to luka ndeko na so komina Natacha to mekosa na e mama Emilia mama Emilia bo soutenir vraiment Noela Manzambi mama Noela ba Fatou mama Emela Cadette ba prophète Jérémie Tukala ba tellement ébélé papa na biso boss love Tusiana papa love mambote na place za kuna mtema Monique Simon le barachipi mambote na yo. Sans plus tarder, tu me retamboula, tu me reluka, tu yeba, maman na biso Natacha avant d'akawa plutôt se renseigner pour kala mweza vraiment munene, peut to yeba ilubo lelo akolambe la biso nini à suivre. Ba diversité nyonso ezali makambo kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde officiel TV. Cité ya mama na biso Lukeba polimo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso cité moko ya malamu boya bosabone. Santé bien. Moi, merci pays. Maman nous tatini biso ma Sylvie. Je pense que sur la mingi. De ça même mission na kala. C'était que biso ça l'émission de denga mingi. Mais tu ba non santé tu ba so ko bien. Donc de découvrir tout monde ndaku. Ça biso bien invité sur le dans matin, le sola et ça la manger. OK, mais ça fait beaucoup ça. C'est tout. Oui, très cher internet, moi, Tenabino, au moni, toye, to tamboli, tout ça, la commune à Kalamu,
to luka ya biso ndeko Natacha. Natacha, bonjour. Bonjour, papa. Ah, santé, par la grâce de Dieu, ça va. Grâce de Dieu, ça va. Oui. To sala une émission une fois kala, to sala na commune Kalamu. Bon, toi na commune Kalamu, mais to sala na quartier Matonge. Mais ko leleke belé Na Oshwe. Na Oshwe. Ah. Longo kuna to mona soa na Yolo, to sala Yolo. Ah, toza na Yolo Nord. Yolo Nord. Ah, ça Yolo Nord, Yolo Sud. Ah, Yolo Nord, na avenue Tumbumani. Tumbumani. Numéro 14. Numéro 14. Ah. Merci pour l'accueil. To sepeno ya biso. Biso to na compte ya Maman Sylvie Lukeba bolingo handicapé, notre maman, une personne avec handicap. Kolo chaîne ya biso Sylvie Mode officiel TV. Bato basenga ki compte demande bato faire tout ça l'émission handicap, émission plutôt ya Elubu, tout ça mingi émission Elubu. Na yabi que peut-être tu s'y prendre parce que ça s'attendait que tu royal et l'autre ça une émission. Il est tout ça émission Elubu. Je pense que tant de le bida Elubu comprendre Elubu. Na comprendre déjà Elubu maman nyonso aza mwasi fa ebaka Elubu. Tango yoki ka Elubu faut comprendre kaka ke Elubu. D'accord. Très cher internaute, eza bino mwana Belon Kolama, bomuni totamboli. On se bat déplacer partout. Tout ça la émission pour nous se passer partout. Ça l'émission pour nous la bande handicapés sont des personnes normales comme d'autres personnes. Toi tu nous suis, aux handicap peut-être beaucoup locolo, mais tant que ta tête fonctionne, tu es une personne valide et normale comme d'autres personnes. Et ça concerne à pas maman Emilia Baga qu'on néglige muté na vie Belon. Et ça concerne à pas papa nanga papi le chancelier qu'on néglige per muté na vie Belon. Et ça concerne à papa Formas, papa Damien na Brésil, papa Adolphe na Brésil. Mais tellement belé par le baron qu'il faut pas négliger na vie. C'est tellement important. Tu veux que c'est mission dans des biso muni ndako ndako stable ndako kitoko caro to senti que oui stabilité ça na casa ndako. Boza bien mona que mutu azo s'en sortir. Natacha to mikokota no mwanda na vie osalani. Bon. Ngai vraiment na banda ekosala, na banda ekodébrouiller koteka moi nazalaki na salon de coiffure. Mais en même temps bayibainga biloko wana nyonso. C'est vrai. Bayibainga biloko nyonso salo ekangama minute nde naza boye naza na elomo te na osala. Mais na ovivre kaki nde nakendaka ka église bato amawa kaka baedenga nazumwa moke na futi ndako yango ka nde na ovivre. C'est pitoyable, c'est triste. Eza mako kamwa une personne avec handicap boyiba biloko na ye. Na bacha pa tosala émission par sentiment te. Oyi ndeko na ngai bandoko travailler. Na bandeko sala na ye mais c'est fait que ba yibi biloko. Bino to yiba vraiment mutu. Bon, ezaka kapasi men. Elo mwana osenga boyoki kolela ndeko, boyoki ninga lobi. Azala maboko azala mutu sama makambu na ye. Bino bolanda émission na biso. Mais c'est la bédie donné qui simbila. Papa yo za mutema mawa. Soutenir. Papa King. Bino soutenir bo soutenir. Papa King obi Belon pour la tant que ingénieur Beka, cameraman monté pas chez mon compte. Na propriétaire pesa bande kwa chez mon compte bambote, bana fiza mwana, bande ko molingami, yemoko la baronne, mami de mami Karine mon compte la baronne mama, wana mama donc wana mama na biso ya chaîne, on boya été mutema papa na biso vite donc bambote no place zali kuna, sans oublier ba Bivens, bambote na bino parce que je ça musala ensemble, et ça la bien parce que doit même moral. Nous doit même moral to travailler bien, so doit même moral to travailler bien té. Beka na mwana batunga loba na ngate ba témoignages sont tellement nombreux sont tellement légion mais za bata mokili mwana ngaba bisa beka mabe beka zabwe ouais beka loba na été et ça moi entre parenthèses bo mitu na pourquoi na mibongo mais et ça très important biloko wana parce que am so waninga osali comme beka na sele loko te maninga sali comme na ngai na ton entre parenthèses ndeko Natacha to kinengo lobi siko na bato ota la biso na poto o mekosenga bango nini yo ba posa motema na yo po chaîne yo batumine balanda ngo ba papa na biso ba didoni kisimbila ba maman Jetou ba maman papa mapasa maman Lise ba maman Noela Banzambi ba maman Anne Marie Brigitte ba telo ba za tellement ebele ba nda chaîne ba maman Emilia ba ze bele o singa nini ba sala pona yo na eloko lobi. Bon pona ngai eloko liboso na oloba omoni ba personne vivant avec handicap bango nyonso baza ndenge moko te. Omoni ndenge toza na vie na biso ya Kinshasa eza tellement passe. Mais eza te ke bato nyonso baza ndenge moko kotambola kokende kosenga te. Yango moni awa ndako ndenge bomoni eza place nga navandaka awa. Par mois esenga nafuta $50 ka studio nde bozomona boye. Eza mwa pasi mpona nga parce que moi biloko oyo na bandai kodébrouiller mpo naza capable ya kofuta yango na nyonso bayibaki minute nde naza boye naza na rien
nani lo moko te don navivaka soki nzambe asimbi motema ya bato baedenga nde nazwi moyen nafuti ndako nazwi moyen na lei nasengi na bato nyonso oyo bosepelaka na émission botalaka bemission ya elubu lelo eza tour na nga mama Natasha lelo eza tour na nga elubu na olakisa bino ndenge nini nasala ya mosala bapersone vivant avec handicap basala ya misala nde bato nyonso basalaka tosala ya misala topangusa ndako tolambaka tosukwa basani tosala ya misala nyonso oyo bato normal basalaka lelo eza tour na nga ya elubu nakolakisa bino komati nasala ya misala nakosenga bato nyonso oyo boza na posa kosoutenir biso bosoutenir biso na émission numéro na nga eza 082 712 80 70 oki numéro andeko na biso mama Natasha apesi mbela toza na ye tokosuka na vivie miele ya sujet boya bosabone na officiel TV mode Sylvie TV bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel boya kosabone boya ebele bohésite te boya bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV site ya mama na biso lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone youtube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini otala baemiso ya malamu esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie lukeba bosabone ye site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Mode officiel TV site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te kobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpenza na posa lisungi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo vraiment meme na
mosalo ya YouTube Katina Mokolo Sylvie. Adios Herman Dibuze Muchakasis. Ça, c'est la réalité. TV, boya, bosabone na officiel TV, mode Sylvie TV. Bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya bosabone, boya ebele. Boya hésitete, boya bosabone. Bosabone, bokozwa makambo ya kitoko. Bosabone, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso, Lukeba. Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu. Boya bosabone, bosabone, bosabone. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo. Luka esika nini yotala baebiso ya malamu. Officiel TV, ya mama na biso Sylvie Lukeba, bosabone site ya malamu, ezali site ya bana Nzambe. Oya bosabone site ya bana Nzambe. Oh, bosabone. Bosabone Sylvie Mode officiel TV. Site oyo eza na makambo ya buzoba te, ezolobela ba personne vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza baze, ezolobela bandeko oyo baza bandundu, bandeko oyo baza bafa de la rue, bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosumba. Peut-être ozoyeba te kobanda ndenge nini yaka awa, okoki kosola, okoki kosala ndenge nini. Toza mpe na posa lisungi na bino, union fait la force, belela beta porte bakofongolela yo. Vraiment même na Matthieu 7:7 elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko boya kosa. Oui, très cher
internautes bomoni bino moko touti marché na maman biso Natacha et tout ça l'émission eza ya Elubu hein ya personne avec handicap tomoni maman Natacha asko na étape ya pesa moto a pesa moto na et comme d'habitude biso na Kinya to lamba na biso makala hein ba braise po bino biki awa courant donc ya mbanga passe courant ma problème akasi Natacha a pesa moto bino bozomona nango pesa to meka kotuna hein mo recapitule la biloko mama sombi na wenze to yeba asombi nini pe akolamba ngo sele kolonini po tomona biloko msumu tokolamba ndenge peut-être exemple olamba ndunda mais mso lamba ndunda no sele kolona biso tombela ngo boye mso sele kolona biso tombela ngo boye so to ngatoyeba na mama biso Natacha asombi biloko nini pe akolamba ngo ndenge nini mama Natacha ome ko yebisa non biloko oyo sombi oyo sabato na biso na chaîne ya Sylvie pe akolamba ngo ndenge nini nasombi ngai nasombi mbiso kauka naolamba ona tomate mafuta na huile ondende naolamba mama sombi ngai en tout cas ngana représenter boya zo sala ni musala o eza huile asombi biso ngai bien boyebi ngai asombi tomate mbuma bepisa asombi eza tellement mo ebele na aider quand même biso to edana biso na chaque émission to salaka boyebi asombi bon mama elo mo puma muni na muni mbisi antoanga vraiment innocent na mina ngate soki na muna maka ngana bika mbisi ka siko noka pesa na bakombo maka mbisi sombi za marque nini bon oyo babenga ngo tokoma pe lokwa tovanda na baluba tobenga ka terme komba baluba nde babenga ngo seka manyoka osko ya minene ya mike na osko ya ngoyo onde ya mike o ya minene na chers internautes bozoka mama na biso Natacha olambela biso ngai bata kamanyoka pome fana mune lubobo ngai bata kamanyoka mama oze koloni bon naza 50-50 naza 50 mungala 50 mukongo 50 mungala 50 mukongo donc on n'a pas 50% quoi et ça lui moins bien tout ça l'émission na biso ya Lubu avec notre maman Natacha ni la rappeler que émission yo maman Sylvie Lukeba bolingo handicapé aza parfois limité na ba idée parfois limité na moyens financiers idée que tout moyens financiers parce que ça ba idée tellement vaste tellement belle pour soutenir maman Sylvie Lukeba pour ça maman Sylvie Lukeba va bien groupe de soutien maman Sylvie Lukeba les amis de maman Sylvie Lukeba pour soutenir pour ça moi année dédicace moi combiner ça la peu moi bien obengi beka numéro na ngeza na affiché na C1 numéro na ngeza na C1 plus 243 81 198 914 Facebook na ngapeza Belon Kwalama Belon KWALAMA Kwalama Belon to solo na mba mutu nyonso na soana mutu nyonso to na lupango ya boka mama kelele ndi tozo yoka po bato azeme belé o fufu depuis to eza toujours accompagné na fufu wana eza fufu bino mozomuna mama ako accompagner fufu ya masango do fufu na masango yango nde mama tozata mana tembe to soana biso awa ba soutien za ngate lobby na to sala mwa mbeba mo wana mwa accident mwa muke téléphone ngai panzani bato balobaka beka mais muni téléphone ngai panzani ata téléphone na beka comme ça binoté téléphone vraiment beka ekweye panzani na yoki bata bien baza longe beleta ba mona boye beka c'est vrai maman ko ezongi nango donc taka mwana ma civil ki ba ça ata émission mais ta téléphone soni mais ils ont grave teza na makambo et comment nango oya moni ke muteme za toucher beka na moni téléphone na mwa kolimo na ngatinda na ko tellement téléphone et au sala bien pour téléphone et panzana ki siko ta ba contact nyo ça wana na makasi ma dango sala bien te tout continuer mission na biso to mona et bambote na bato asutena mama na Sylvie Lukeba bambote zanga kata tellement les gens maman Marie Meta na France papa ma passe mbali ya mama Tété na Allemagne maman Myriam na Belgique maman Julie na Paris maman Claudine Luyeye encore une fois maman Claudine maman Mami bozav ma motema maman Florence na Amérique maman Emilia na Canada maman Chetou Kinsala moi c'est papa André maman Kutuzoa moi c'est papa Kutuzoa motema ya Malice boza tellement ebelé bo soutenir boza vraiment tellement belé dans Marie c'est qui propre boza belé tout le monde a ce qu'on était pour nettoyer bo mo tozopela to banani fufu biloko ngai to banani tozotia na tellement no tosali ngai te
nalingi natia sikoyo mai ya fufu natia no fufu natia fufu natia mai ebele soki etoki naotia ndambola mbisi okauka mpona longola milinga solo ya milinga nde bakausa yango epesa mwa solo. D'accord, mpona longola solo ya milinga natacha tomoni ndako tomoni kitoko sikoyo tomi tuna question ovandaka yo moko navandaka nga moko zanga moko soki tomoni mpe natacha eza mwasi kitoko maza madame oyo toyebi te vie amoureuse ya Natacha nde nini. Natacha azalaki aza na mwa papa to Natacha aza ye moko toyoka nanu mpe toka biso emo totonga na biso toloba ta mwa vérité na moi pourquoi la seki bon pour le moment papa aza te nazanga moko natalaki via bapapa mingi na bando okutanaka na baventurier tema baventurier baleka na nzela na mingi atuka na tiaki stop navanda nanu tellement kolo asala volonté na ye soki akotindelanga oyo ya malamu naosepela na ye kolo asala oyo volonté na ye soki akotindela maso ya malamu akosepela na ye. Nzambe ya va bienvenue bambote no place ozali nzambe na yo nzambe ya mutu mosala na nzambe solo asala nzambe ya mon père Aleba Denyama mon père spirituel toza na oracle 21 toza na séminaire bandaki depuis dimanche passé et ça la 21 jours na sengi na bino pe boze belé boya to luka nkolo ensemble to sambela elongo pour abisa nzambe mobulu foka nzambe liboso nyonso e ko sala bien to continuer mission na biso to poursuivre mission. Natacha na famille nanu Natacha babotami combien? Natacha aza 40e na famille na bango. Bon na côté ya papa naza 3e na grande sœur avanga moko akufa miniti to côté ya papa tozaka biso mibale côté ya mama toza 4 toi 4 nga le nu nana baleki misato après nga Natacha bon à chaque fois to sabe mission te mebele ya personne avec handicap to ki masolo ebele d'autres leur handicap et ya à partir ba accident d'autres ba botama d'autres pe ba tonga mo bando pe sa polio d'autres ba réseau ebele ce que habité Natacha meko peut-être liso na o sa musala mais to so la pe handicap na Natacha ya ka ndenge nini botama na ngo to zon par accident to par qui mo beta ko to par tonga to ndenge nini. Bon pona koma boye na sala atida atida wana ezalaki atida mo grave te mais nakopena te ndenge nakoma na niveau oyo mais nzambe ka mutu ayebi makambo yonso ndenge eza. Bon atida eumeli vraiment nasalaki atida naza naaki na age ya 13 ans nde nasalaki atida wana. Bon nga mpenza nazwa chance okola na papa na mama place moko te non nazali toujours epa bandeko kaka ya mama eza papa nazwa chance okola na bango place moko te mais pour le moment papa aza te papa kufa papa akufi depuis 2007 aumeli vraiment mama azali bozoka histoire ndeko na biso Natacha mama Natacha nde tolobaka chaque fois yo moni ndeko na nzela handicap otambola koseka ye te peut-être handicap na ye azalaka vali lokola yo peut-être handicap na ye eza provenir na mwa accident moko asalaka mingi eza peut-être batonga moko bano betonga bano benga komba polio
yo moni mutu na nzela tambulo bi atala e bon solo yo tala moto yo e nani anga danger boy non na belo moi mutu ya biso nyo toza na handicap tout être humain a un handicap na ye. Ton handicap peut être de l'extérieur ou de l'intérieur. Maintenant yo zola na ngandi onanga mais lobaki non ngana za stable ça bien aux un handicap. Et c'est lui un vrai handicapé et c'est lui qui est dépourvu de ses mentalités. Quand je parle de mot dépourvu, cela veut dire quoi? Mutu za liboma. Mutu za liboma aller na foule. Wana les handicapés parce qu'il ne peut rien faire dans la vie. Mais mutu yo za na makolo mibale, aza liboko peut-être moko, to maboko mibale likolo moko, to boss to nini, aza mutu valide. To sali ba mission tellement bien handicapé. Vous moni to sali ba voyage pour nous ça ba mission handicapé. Oki ba kaya bato. Et là c'est blancher na biso parce que bato mitam malamba baza tellement bien. Surtout mon monsieur la belle ko la di donner qui simbila. Papa love Luciana. Papi aimait les chanceliers. Monté maman Caroline, maman Emilia na Canada. Maman Anne-Marie Banza, maman Brigitte Banda, maman Noëlla Manzambe. Elodie na maintenance moi c'est Nzambe. Baza tellement ébélé. Papa Formas na Suisse. Maman qui va tout le monde lobby, ba yoki, ba registre. Maman Anne-Marie Banza, ma chérie. To bomona maman Anne-Marie eloko sala, ba témoignage be biso bango, témoignage ya bien. Mutu to sala émission na mutu alela, maman biso aimé. Elle a un problème à vélo. On a touché mon terme à vélo à Sika. J'ai dit bien à Sika. Donc, il y a maman à se peler loba, comme bénédiction. Bino mande ko na biso boza ba makoki na bino. To boyite ko kabela ba tumso ba artiste bana oui c'est bien bon. Comme na mama nga Emilia ba Eve de Chata salaka c'est bon. Maman Sylvie ba Eve de Chata salaka c'est bon. Bande comme so to tenga kombote ba za mo be ba sa ba Eve de Chata c'est bon. Ne bande boke ndiko na nga mama na ngai Natasha Nenga lobi ando débrouiller na un établissement na ba yibi nyonso yo mtu za valide OK ba mtu za invalide biloko mo se condamner makasi na vie na quand même ba bo landa mission na biso oyo chef to sa télé réalité o ndeko zo lamba mais obeta pe lisolo to solola bo sunga ndeko na ngai ozala bien moi quelque chose à travers ma Sylvie Komaka ma Sylvie muta munene obotini moi 100 moi 50 moi 200 moi $1 akolba beka e zwa ke pesa mutu boy batindeli e koma e kokoma bo soutenir mana Sylvie groupe de soutien ma Sylvie les amis de ma Sylvie bo soutenir aux ala bien vraiment bo soutenir ma Sylvie aux ala bien papa Francis Miatemo ba mbote no place aux États-Unis bo soutenir et na Canada plutôt bo soutenir ma Sylvie et aux ala bien to poursuivre émission na biso Natasha lo mo pe na mona sala constant bandicapé boza vraiment esprit akanda makasi bandikabi bazaka vraiment kanda makasi wana même le cœur de Beka Enis Baizika yebi et ana terrain babi ki bandikabi bazaka vraiment kanda papa Kadi baya na ngai motema ya mama Senta ko vraiment kitoko makasi en tout cas bino rien à dire ba coup de chapeau na bino la bino makasi mon oncle chéri mon oncle Zola ba mboti no bébé maman bébé papa Koba l'international l'artiste papa Koba voilà ba lo baraté bon donc prince princesse votre ya vous aime tellement trop. Quand on a bino handicapé, ils la dit ya quoi parce que handicapé baza bato ba s'énerve facilement. Qui handicapé quand les années parce que mon a que non et le ko sala ngo tindi comme ça so sala ngo okizuwa to peut-être il y a fingi le ko mo boyo moni boyo ezaka dit ya quoi quand na bozana makasi. Bon ezala omoni na yoka bato pe baloba ngo mingi. Omoni soki omoni mama o aza invalide soko moni ba réaction na ye ezate ke bango yoso baza ndenge moko te par rapport na kovanda na ba valide musu bamonaka on dirait ye loko aza bien yo lokola oza invalide oza invalide donc oza important te na société donc oza na ntina te ya kovivre omoni sikoyo eloko wana nde basala bongo okomona personne vivait avec handicap epesaka ye mpasi pourquoi yo moto oza normal ozoseka ye ozotiola ye omona eloko pamba omona eloko moko aza na ntina te mpo aza bongo me oyebi te elo nini ekomelaki ye mba mosu ndenge ye aza bongo azosala misala koleka yo moto oza normal
bamusu omona bato mosusu tomona bango aza normal mais azokoka même pas azokoka kodeplace kosala misala ndenge personne vivait avec handicap osala te ozomona mpe bato baza normal banga koseka bapersone vivait avec handicap mingi kofinga bango nyonso te mais soki totali plupart na bafamille mingi ezala na bafamille raison eloko wana parce que prophète Valentin pa lobanga eloko wana na mama na Nathalie Esombo wana na pota lobe eloko wana mpe ya solo mingi no ebanda na bafamille na bino nani mingi ebanda na famille parce que okomona bozotambola yo na ndeko moko ya famille bozotambola na nzela mais omonaki personne vivait avec handicap akwe mais okomona moto mosusu auti libanda akimi mbango aye atomboli mais okomona ndeko na ye atelemi azoseka ozomona siko na baka wana en plus okomona mpe benjure omona ma toza ndika ke tosa musala landela no moto mama yoka be moto peut-être landela moto to konse ko sola soki moyen d'aller popolango po talaka to amandika ke omona ya télé réalité nazo edende ko soki makala sala ndene na bina ngavete tozo continuer mission ma toza en direct ozomona makala eza bien te hein donc siko faut problème ya kolambela makala na préfère mingi rechoa pétrole po risque moto ngi boma nango pour bomona vraiment donc sala kaka zo melo moko na na peso mama zela dans en direct ya télé réalité bomona to continuer vraiment to tika mama zo mata oti makala mwa likolo na nga mike opupoli ekosala vraiment bien makasi po to gagner pe temps to botolala pamba to botolala na bino bozomona ba ke ingénieur beka akomi kolamba nazo edende onanga mwasi po nga ba ke ba benga nga mwana bandicapé donc ba belone bena ko mwana bandicapé po to salbe émission tema ba normal so handicapé ba Caroline ba mama tema bele bandicapé so be émission ba to sepela bela ko mwana bandicapé dernière émission to sala handicapé ezaki na cuisse de poulet pour la pour mon suko so peut-être bando so la mingi to moto omoni to continuer donc to sala émission eza te dans télé réalité de ko nga moi c'est propre apandiana hôtel émission c'est kanae bien que comme on a habité na fait ça ba mbote oza pemeni manase petit frère nanga propre to bisa so bilimo kitoko boye azo petit azo yekula musala ngo pe alingi ngo pe OK non musika président on a bénédiction ya OK musika il faut travailler ba chaîne il faut dans danger o c'est pas ya no bima écoute pas na yo eza bon voilà ma deki na musiko moto ne peli to ngeto mamoto pambe ngeto mamoto pamba le bon mona vraiment to continuer mission to continuer azo sala musala to solo la ambiance dans la boue to continuer to loba to solo to seka ya taka osa émission de buka ke longi osa na émission to comprendre que émission muto asa na émission lingati muto aza bwino faut ça gentil biso za bana bandicapé biso za bana makaro ba ma Charlotte ba mama tema mama ado adoline mutem mon camarade mana Sylvie amboti no ba mama ado lobi faut y bailler il faut y bailler ba za temebe écoute lemba salon ingwana sala mission mama ado mission moko professionnel qui toko mama mbote je vous salue là vous êtes tellement ebele ba o msusu ba ninga msusu pe to bossa na raté vous êtes tellement ebele bo soutenir bo continuer ko soutenir vraiment quand de lobaki l'émission ba télé réalité belubu tout ça là par sentiment pour faire voir que les handicapés font des choses comme vous soi-disant valides pour nous ba invalide pour moi je dis toujours qu'il n'y a pas le mot invalide valide moi na ko employer ba moi na té parce que nous tous sommes des valides tant on observe tout ça invalide c'est comme si on minimisait donc il loko moko donc ndeti comme si ça boy non nous sommes tous des valides yo za na handicap na kata nzoto biso to bomo na ngote mo za na handicap na kata nzoto comme tu es là oza na handicap na yo mon pasteur allait baladiama mon pasteur on apporte manger na église de l'Éternel tant que ya biso abeloma mutuya vie eza likambo ya ba ya chance puis opportunité so mon opportunité na vie c'est dire yango et quand on dit opportunité ça veut dire ba ko tsana ba tout bien moniso omuna moniso ko za boye o soit disons moni kaza na handicap no engana seke no obiti peut-être à travers un jour aucune place mo moni pa za place wana yem peut-être ko pesa témoignage ya bien na vie baseka mutu te bapesa monso chance bino ba famille boza bandika so bandika pe na bandako bomona bango inutile bokipa bango te boyoka bango soni non bapesa bango chance
soki kotanga bandeko na nga botangisa bango bozala bango à l'aise bango na bandako bakanga bango na bandako bapesa bango chance te ya kotanga baklasse mais biso malgré famille bandai konéglige biso mais quand même mwa moke tozwaki mwa chance ya kotanga mwa moke malgré tokóma mpena na suka te mais mwa moke kaka nga mpe na makasi na mosala suki nasala suki nazali mpe na bamashine nalinga nafungola nini atelier mais kalokwa nde bayibaki makambo nyonso ezongaki na mosima do nasalaki lomo te le moment nayebi misala nyonso o personne valide asala natutaka pondu nalambaka napangusa ndako soki boyaki avant bolinga bokutanga nde naopangusa ndako do nasala misala nyonso nasukola bilamba natanda yango na basinga asinga soki eza mwana se na dimension normale Maman Lise, moi aussi à Koutuzoa, maman Emilia en Allemagne, maman Julia en France, papa Fidèle en Allemagne, maman Naomi en Belgique, maman Gisèle en Suisse, papa Berger Louis, maman Céline en France, Julie Baboté en France, maman Maria, maman Anne, maman Tété, donc vous êtes tellement ébélé. Surtout dans autant comme tu aussi ça dit vous êtes tellement ébélé mais on s'est le mot soutenir ma Sylvie pe que c'est na moi na bino bon moniki beka notaka que mission na sepeli ma motivation benginga boye sala moi bien ki na yoki oui na sala que mission batu batala ki pe batu ba sepela ke kana na baka papi ML le chancelier wana za yaya wana za grand frère wana za papa mutumo malamu mutumo ma Caroline na papa mapasa le chancelier avec innovation na yakini bopeto nzamba tsa loboko ko simba mama chérie maman Emilia wana za mama motema watu swana mama nanga nyonso swana mama 1h 2h 3h 4h 5h 10h 8h 9h nyonso na pour ça il a problème boy to solo apesinga conseil aider ngai vraiment nous sommes là tous en pour ça aide na bino tous en pour ça aide na bino ça bien tout tika sikoyo maman na biso na musala po to pema moi ndambo merci beaucoup. Tu t'appelles comment? Esther. Tu t'appelles comment? Ça va? Tota tu banzembo ekota mazema ma Sylvia esana musala te banzemba sela banzemba neka nzambe basela te na ba ni na
eza na bima oui hein boswana masivi abisenga bengaki yo ti abengai ngai longo bomai nga lobi bala tosula lobi longo bomai nga telefone. Je comprends. Merci, ils ont ma photo. Voici la photo sur la Facebook. Ok, quoi on a cassé. On comme en bois. Oui, très cher internaute, on continue l'émission avec Lubu avec notre CM Natacha, maman Natacha. Tout le monde est attaqué na moto, tout ça la boy pour ni pour na makala et qui ndepera cité tant ça bang bloc ko lianga ngai moto de toka. Ah tout le monde a comme na étape nini, ye moko a expliquer biso. Maman, tout comme na étape nini. Awa na osala poto poto pona tia mai déchet si tokaki. Et quoi ça la 2 ou bien 30 minutes hein? 2 ou 30? Oui, faut toka. Non, il faut toka. Masango faut toka bien. Masango faut toka bien. Tout le monde siko awa. Maman la biso ingénieur manase ko tombola caméra ya. Maman la biso atie poto poto. Atie masango na kati, nebike. Parce que on peut comment questionner. Bamso to munaka. Atika mai déjà. Mai ka ngezo moto mokia so masango atie bando balola. Na tuna ba question. Vous ça la bongo pour ani. Oh non, boy pour les plus vite rapide. Est-ce que nous avons maté oté mais to moni osema système akala biso to ba mba salaka. Otie poto poto otie mai etoki otie. Siko système wana yepe lambela bongo to yo mesanga na oyo po wana peut-être na raison mo bebisa futo ndeni. Bon, o kutu na sali moi retard. Po mbamsu nazala so na tika mai malili. Na ti déjà masango na bando balusango. Na tia una moto. Teza na bien. Balusi dia fufu na mai malili tango tia una moto. Tango itoki kambala moko. Osa. Tango itoki kambala moto muna atu muna ki manase yaka hein les grands cameramen. To muna ki asiko to muni otie bambisi yango tie mai ya moto. Hein otie mai ya moto na kati ya mbisi na biso. Je ne sais pas, mais quand vous expliquez biso, mai ya moto pourquoi? Parce que dans mbisi to muni la pour éviter raison no seli ki otie mai ya moto na kati. Mbisi nde na tia na mai ya moto boye. Mbisi nde bakakisaka ngo. Place batia kango ekakaka na milinga. Siko milinga wana nde bakakisaka ngo soki otia ngo na mai tala nde changer couleur. Échanger couleur wana eza milinga o bakakisaka na mbisi yango ndo mone bimisi mai ya boye. Siko tango toko sukola mbisi na biso etikali propre. Mone etikali propre. So ninga boy, to moni ngai otela na nzungu pe awa ezozela. So ninga eza bosa nde nini? Okotiango na moto, okotia bon je ne sais pas mais ko expliquer singo olambela ngo posa na biloko makito. Ngai ndenge eza boye, fona tokisango na bwaka mai parce que ezaka ngai makasi. Soki na bwaki mai wana mwa ngai wana edine mo muke après na sali sauce nanga na lambi. Obwaka mai ngai edimine sikoyo. Okotia mbisi liboso na mafuta, okotia explique nde to olambela po biso to biso to ba inosa nengo olambela ngo po bloquer bela. Ndo binga ngo tokisa. Siko mbisi, okokalinga ngo, mbisi ngo okotia kaka bouillé donc to ebite soko sala ngo ndenge nini. Tono sala sauce nanga, na sala no sauce na épice nanga ngoyo. Na ko sala sauce après ngai déjà so na tokisa ngo, après na tinga na kati ya sauce na balusi. Na balusi yango après ce qu'on a sukoli mbisi nanga na bakisi likolo. Na bakisi mwa mai mungwa na timwa ba kib nanga po epesa mwa biloko kitoko. Po pesa mwa kitoko. Merci maman Lebso Natacha, merci vraiment tout le monde émission de kitoko. Ah pour tout dans la moto, frère Zotan toka pour lamba. Damaris petite sœur propre Damaris moi na Sylvie. Vous avez donc on a baleki, on a c'est la famille vraiment donc. Ça la kabeso biki oza soutenir na ba oyo bandeko mambo témoin de dédicace ça la bien to mona ndeko na biso mbula tika biso pardon ça musala pardon mbula dimne na nozela nanu to mona tada maman biso Natacha ti bloc atim poto na moto
alobi atokisa ngai soki esili osala sauce atie ngai après atimbisa biso likolo to toyebi ke plan oyo mama dega po toyebi moto azolamba ngo na da mama toyebi ke ekolekama kitoko po konti kosoutenir mwana nga Sylvie tosoutenir mama Sylvie Lukeba bolingo bandeko mpe kosala bien donc ya bino mwana ye Berlin kolama beka triple option mingi bamituna beka babiye bayebaki mingi pa chez mokonzi ingénieur beka ya musala na biso tozalaka un peu partout bana fils bayebi bamolinga mi bayebi babi Vince bango bayebi papa mi atemba bayebi ba mama na biso ye moko kolo chaîne chez mokonzi sœur Karine mokonzi bayebi bango nyonso donc on est là on est vraiment ensemble tosala musala oyo totangeli yango sans plus tarder on profiter lisusu na sabino na balance bino affiche wana bomu na affiche wana bakomi studio beka bomu na affiche wana na balance bino bakomi studio beka. Nous faisons tout. Des fêtes, fêtes de mariage, des collations d'anniversaire, événements, tout manifestation, oh bah day, clip, publicité, la chaîne YouTube, gag, théâtre, tout. Beka tout ça là. Plein de gens appellent ça confère parce que jamais décidé. Maman la biso Emilie appelle ça confère parce que jamais décidé. Maman Sylvie n'en parlons pas madame Marise, maman j'ai tout. Maman Noëlla Manzambi. Ba maman Anne-Marie Brigitte Manza. Ba maman Ebele, ba maman Nathalie Esombo. Ba papi le chancelier, baza tellement Ebele, maman Aimé la cadette, ba pesa bien confiance, baza jamais décidé. Aux an événement na aux an fête de konoza awa. Aux an moment manifestation de konoza awa. Aux an day, on de comment ko fait aux an poser ba image mo professionnel. Contactez Beka, vous ne serez jamais déçus. Mes numéros sont là. Plus 243 81 198 914. Plus 243 81 19 80 914. C'est vraiment facile à maîtriser. Bon, mon affiche wana nga mo point na caméra pembeni wana bozo mona affiche. Wana na timi affiche na bo mona ngo. Ndenge zali. Na bo contacter Beka bo ça jamais déci. Maman Emilie bayebi, ba maman Jetou, maman Noëlla Manzambi, maman Anne-Marie Brigitte Manza. Ba maman Nathalie Sombo, maman Sylvie qu'on a parlé par maman chérie. Ba mon compte la baronne, ba pesi Beka confiance. Ba mon fils ba mi atemo. Ba molinga mi pesi Beka confiance ba jamais déci. Boza teme bilo pesa confiance boza jamais déci. Maman patience aime vanga. Maman patience aime vanga. Boza teme bilo pesa confiance boza jamais déci. Beka est là, papa matumona. Boza teme belé donc ça même dans cité ou non si ça té. Boza teme belé. Bo s'abonner massivement à la chaîne Amio Civil Lukeba bolinga handicapé. Bo s'abonner massivement à la chaîne Abino. Vous n'avez jamais décidé. Vous avez affiché na Telebino. To poursuivre émission na biso na maman na biso na ta Boya bossa bonné na officiel TV mode Sylvie TV. Bossa bonné na site ya maman na biso Sylvie mode TV officiel. Boya bossa bonné boya ebele. Bohésitez, boya bosabone, bokozwa makambo ya kitoko, bosabone, ba diversité nyonso ezali, makambo ya kitoko, sans polémique, parti prité, makambo moko ya malamu, na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba polimo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini yotala baebiso ya malamu esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie Lukeba bosabone ye site ya malamu ezali site ya bana Nzambe oya bosabone site ya bana Nzambe oh
eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza bave ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta porte bakofongolela yo vraiment meme na matie 77 elobeli biso bongo merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajane na bino boya kokomante bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko badiversité eza na Sylvie Mode Officiel TV bosabone 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 YouTube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo bakose ya malamu na baemisio ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Mode Officiel TV bosabone bosabone TV boya bosabone na Officiel TV Mode Sylvie TV bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel boya kosabone boya ebele bohésite te boya bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode Officiel TV site ya mama na biso lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini otala baemisio ya malamu esika yango nini Sylvie Mode Officiel TV ya mama na biso Sylvie lukeba bosabone site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe oh bosabone bosabone Sylvie Mode Officiel TV site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza bave ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta porte bakofongolela yo vraiment meme na matie 77 elobeli
internautes, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission Elubu Télé-Réalité, qui est présentée par votre humble serviteur Belon Kolama Beka Triple Option, votre enfant, votre neveu, votre petit frère, votre cousin, votre fils, votre ingénieur. Belon Kolama, tout ça qui n'a pas biso Natacha. Tout le monde est qui a l'ambeli biso ngai na kambanyoka na fufu, fufu moi baluba bien quoi. Au monde. C'est Natacha comme la souka. Moi liloba, moi remerciement na oba soutenir. Sope mo ezali, moi message okopesa, tozoyoka on chaîne na Sylvie Lukeba bolingo bandikape. Merci, na remercier nanu. D'abord maman Sylvie, ndenge tosali lelo émission ya Elubu. Elubu ezalaki epa na mama Dolo, ezalaki epa na ba mama mususu. Lelo eza tour na mama Natacha ya Elubu. En tout cas, na remercier batu nyonso o ba soutenir po ete Elubu na biso lelo eleka na kati na kimia. Na pesi batu nyonso o bo soutenaka émission oyo. En tout cas, na remercier bino mingi, na ebisi bino kaka bokoba kosala bolamu. Bolamu ebebaka te, ekufaka te. Tango ozo sala bolamu, ozo soutenir mutu moko boye oyo aza ana makasi ya kosala bamakambo mosusu lokola bino te. Tango ozo soutenir eza lokola epa na Nzambe, osala ekolo moko kuna na likolo ozobomba. Tango ozo sala bolamu ozobomba na kati na ekolo na. Tango ekolo wana ekotonda, Nzambe akotindela yo olobo simbikisi. Napesi bino merci mingi bo soutenir biso kaka na émission oyo tina suka. Nzambe akopesa bino te. Mutu nyonso okozala na besoin sola ata wa passer pa mama Sylvie mosu pe akokoza na posa sola nanga direct numéro nanga 082 712 80 70 numéro ya mama Natacha. Naza na côté ya Kalamu na Yolo Nord na Avenue Tumbumani numéro 14 place Nazali. Bientôt là nalinga pe nalongwa awa mais naosenga kaka su makoki esenga makoki po garantie nanga déjà esesili na esuna moyen te parce naosenga bato ya motema mawa po boko souteninga po nazwa garantie po naluka moya kodeplace na matamwa likolo. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Oyoki maman Natacha ndenge alobi. On senga toujours ba soutien. Et là passe oui ça ninga passe ko eloko asuka big place à vendre à garantie c'est lié. Place à vendre à garantie c'est lié. Il y a d'autres personnes qui s'amusent avec de l'argent. Il y en a d'autres qui touchent même des 100, 200, 300, 500 000, c'est rien pour eux. Meilleure place à soutenir, meilleure place à investir, c'est aider les orphelins, aider les handicapés, aider les personnes de troisième âge, aider les gens qui souffrent en général, je peux dire. Maman Natacha Nabiswa, elle a presque une souka garantie. Et sa propriété, une personne vivant avec handicap, en tout cas, bino Roland d'émission, en tout cas, pour ça quelque chose. À travers ma Sylvie, ce qu'on peut dire, ma Sylvie comme ça, à travers Beka, ce monde, on a un benga Beka, on a un qui a comme ça, à travers pays, mon maman Natacha n'a pas de on a un bengi. Message et koko mape soutien na bino ozala bien aza libanda te bande na ngai bo aider ata yo ozande ko na ngota la ngai obiki nonga na moni peut-être na moi 50 nga moni ata moi 30 nga moni ata moi 20 nga moni ata moi 10 nga moni ata moi 100 bokangisi mo ata ko tina pe individuellement d'une manière individuellement azwa za bomba po soka bimi awa ovanda wa place ovanda ezate yo ba to sala be mission wakate pour sentiment so be mission pour na ko laxa bino ki bandika pe ne ba vivaka ba difficulté na bango pe bino bo sala bola bo continue ko sala bola. Merci maman Sylvie pour l'opportunité. Merci à Damarise, voilà petit c'est propre. Hein? Ambassadeur Jean-Pierre, Sœur Mimi, vous êtes tellement belle. Jean-Pierre. Ambassadeur Mbote Belé. Voilà vraiment, ils sont bien. Donc, il y a na Keren, il y a na Mardo, il y a na Ketia, il y a na Sarah, Octave, vous êtes tellement belle. Il y a na Vicky,
Vous êtes tellement nombreux. Bolandi biso eza bino mona Bellon Kualama. Chaque fois dans la plateforme Studio BK qui est complet. Vous avez vos manifestations, vous avez vos fêtes, des mariages, des collations d'anniversaire, vous avez des deuils, des retraits de deuil. Bellon Nazawana, vous bien au contacter na Studio BK. Vous n'allez jamais décidé parce que les exemples sont tellement légion. Il y a d'autres personnes qui doivent venir ici. Bazui, si BK chance, dans cette bonne misala, ils n'ont jamais été décès. Je suis moi-même caméraman professionnel parce qu'ensuite on attend les gens qui a ICA, un institut congolais d'audiovisuel et méticam. Autour na qui est Bellon Bayebi. Je suis un caméraman professionnel, monteur professionnel. Ok, na studio école antenne abayebi ngai. Na bimi mana ba brevet na ngai. Déjà te que au local ba na simanda ko ngosa misala on par sentiment. Bon, to fingi te poza musala yango wana. Mais il y a une différence entre babiso na misos. So na ta ba fena ndeko ba gima wese. Na antenne awana. To vani to so na bikibeka. Misala ba website so makasi pe ba jeune bi ba jeune tala ba bimi na simanda ko. Azana ndeko ni mo azana poto. Usala ni logo te atindile kamera ko mi cameraman. Rien. Mais tout ça on a si jana toi qui le pas maman so Natacha to mun to comme bloco c'est belle maman bloco déjà c'est belle tika de na tia na kata déjà là c'est ça. Très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Bellon Kualama. Papi ML chancelier, bambo tene belle maman Emilia couple léger. Maman Noëlla Manzambe, maman Jetou Kisala, maman Fatouma, maman Alice, maman Tété, moi papa Kutuzoa. Vous êtes tellement ébélé on doit soutenir. Élisée Massimo, Élisée Massimo, qui n'a pas pu Élisée Massimo. Papa Adolphe na président Bambote, non papa Damien Bambote na yo. Papa Patrick na Côte d'Ivoire, wana zandeko. Ndeko papa Bambote no sous ébélé place zali kuna. Mon cousin propre Brice avec sa femme Mima, Brunelli na raisonné bino makas Brunette Bambote na bino ébélé place zali Rodrigue Bouzito, notre chroniqueur de base, Rodrigue Bouzito. Azimo empêchement quand il me semble sur ça là et on sait qu'il y a bino humble serviteur Bellon Kualama a présenté bino émission pour aider bandingos handicapés ba émission tout ça on par sentiment tout là ça via handicapés des handicapés comme ça mona bango bazana se boy ba méprisera bango biso benga biso bana handicapés tout ça là nous na handicapés papi ML chancelier tout ça là nous sommes handicapés maman Emilia na Canada et tout ça là nous sommes handicapés maman Sylvie Damaris petit sœur propre maman patiente Envanga tout ça là nous sommes handicapés beaucoup continuer à soutenir. Vous abonnez à la chaîne de Sylvie Luke Babolingo handicapé. On est là, on est ensemble. C'est votre humble serviteur Bellon Kualama triple BK. Parfois caméraman, parfois monteur. Chez Mokonzi, chez maman Karine la Baronne. Ici, je suis, c'est lui que je suis parce que je joue tellement beaucoup de rôles. Contactez-moi. On a plus de 243 81 198 0914 plus de 243 89 75 34 382. Donc on a la Facebook Kualama Bellon. Je suis là disponible pour tout le monde et je réponds à tout le message au côté langai na boyade. Papa Kadi Moté maman Sainte Bambote na yo, pasteur bienvenu, prophète Valentin, mon pasteur spirituel papa Aleba Diama, apôtre Aleba Diama. Bambote bienvenue sur place vous êtes tellement nombreux de nous suivre à ce moment. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. To kutani balasima to lekina tapi ya mesa pour bigande za la. Boya bossa abonné la officielle TV mode Sylvie TV. Abonné na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko sans polémique. Parti prité. Makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba polimo ya handicapé mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini otala baemiso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie. Site ya
eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personne vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza bave ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafa de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpenza na posa lisungi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo vraiment même na matie 77 elobeli biso bongo merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajami na bino boya Abonnez-vous maintenant sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel. TV site ya mama na biso Sylvie Lukeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya bosabone na officiel TV Mode Sylvie TV. Bosabone na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. boya kosabone boya ebele bohésite te boya bosabone bokozwa makambo ya kitoko bosabone badiversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Lukeba polimo ya bandikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone